Ah bah doit refuta biso ba taxe à l'état. Eh nyo so taxe à l'état mais c'est les bien té. Ba client ba yo so ma biso bilonné. On la zo le kanandila tala niveau ekomeli. Ti omoni ba jeune bazo tomboka baza na raison na bango. Biso ba jeune do awa. Ngamona ngamoko. To linga ta awe bonga. Po awa so na terrain yawa 5 minutes na so 2000 ala. So bula université menzele zalité to mona neti ba konzi ba kufa. So ba ebe ke ba obongisa te fallait pas babuka. Mais tant que tu as bongisa babuki fallait bongisa mamoko. Eza kwa muto lambi ochema ya fufu. Oza mbongo mkie yo chema ebele. Omaluwa kazanga na opposition papa Bemba. Azanga koloba mingi kaka o Kabila longa mais Rebecca Bilendo pukuta la Servadi na magazine to ba émission na bino bodingaka mingi. Toyaka na bandak na bino bisika donso bozwaka penza libaku ya kolanda biso to memelaka bino ba o ezali ba réalité tozo vivre na ville ya Kinshasa ba makamnyo so tozo mona masolo ya kino eza toujours wana na bandeko nyonso ba soutenaka biso libanda mboka awa Kinshasa mon coin pe eza wana yango petika la rasimate ezalaka toujours wana pona ko informer population nyonso azaka na Kinshasa. Kinshasa mboka na biso yo to lelaka toujours biso bana Congo to yebaka te mboka oyo tozaka na bato yo bakondi bazali to bazalaka te ala toza entouré na ba jeune ya coin oyo atoza na arrêt moko bandeko bazala bako expliquer biso 0 mètre ya rond-point ngaba nzela oyo arrêt na rond-point ngaba arrêt za sute arrêt koma awa mpulu eza na se arone ebite papa babenga ngoni oyo eza vraiment créé na ngaba to créé ngo arrêt libulu esangisi fidami lusanga sai na munene po a rond-point to matali sute arrêt oyo to fonongo to créé na kombo arrêt libulu. Arrêt libulu parce que na katika tu wana nzele sa nini yango salami po mituke matesu rond-point. Poto prince ezate banda komina ngaba o nyonso ti okende rond-point ngaba nzele ezate a nyonso mona makadame baby nzele za bien te. Siko yo jeune za na Congo comment na kini na niveau yo ko loba nini penza. Bon ya loba pena so to bito loba ya pena pasipo oza premier mutu te oya apo to pesela sinzela oyo ndeza wa ozata 5e mutu oyo to lobe yango roja sikela biso sikela biso bongo poani toloba tolemba pona nzela oyo misiki nzela oyo ebeba kala ba okipa ngo te bakonzi buku mese na biso ku yangaba akipa ngo gute aya kutu ate to pesa bino ku courage so bino kutu boya ka bolobela pona nzelo buku mese na biso emoko nana koma ate akoma te ata visite pa mala ba réclamation so bosa ata visite moko te buku mese na biso ngaba aya te to ebi pete soki avanda wapi soka za pe mwana ngaba po aya te. Ok, merci beaucoup na rosa maman na biso yo pesa point de vue na yo nzela oyo to yebaka ngobo eti mais na niveau comment wa difficulté za makasi pona bato ba vivaka na coin o soit bato ba soka ba transport na tronçon yo koloba nini na koloba ka eza négligence parce que nzela za biso nyonso congolais zo le kanandila tala niveau ekomeli ti omoni ba jeune bazo tomboka baza na raison na bango komona potopoto boye mwambula matanga muke ko sala potopoto parce que makadam ezate zelo na zelo yango sala boye komi arrêt libulu tito kita commune Arlette Nzumba azana kanda po tito kita commune e bandaki ndenge nini nanu e bandaki ndenge nini kasi e bandaki na ba mbula mike to provoquer moi mabula mike c'est comme makadam lokole ezate ba konti batalela biso parce que za nzela munene komata ti rond-point tala to souffrir makolo transport komi passe ko kitati ba commune komata ti rond-point makolo passe pour nzela za mabe. Voilà, merci beaucoup maman bande ko lo babaze belé a metorozwa to ça l'effort ya ozomoko moko voilà ndeko na biso awa papa mekana ko expliquer biso avenue universitaire na roya avenue universitaire e bandi wa pe matiti wa avenue universitaire e bandi na yolo médical c'est ce que biso la rond-point ya pas si mingi pour la romona université de Kinshasa universitaire route principale oyo ils ont même biso ba étudiant na inikin mais tant ndenge zaleli biso la jeune premièrement to na misala au sala te to na université pour ngata pour misala zate gouvernement bo da baba no occupé na so ba jeune travail chaque misala ba jeune nde o mona makamuto ça normal siko
nzela o baby awa na ebité est-ce que ba ebisinga lisanga ba jeune de fois bande ko sanga na moi so linge bongisa nzela ba autorité ya coin o mona bourgmestre et tout bat ba ya ko telemela mingi za organisation ya Rossi Mukendio azaki voisin na bino awa ute ko tika biso miko. Ah oui, ça bongo. Mais tu as pendant bon pour que les jeunes belé tout ça la banda tu vas ni misa au salaire ni tu vas jeune ah ngamona ngamoko to ni ngata awe bonga pour awa sur la terrain yawa 5 minutes na so 2000 à 3000 et bon andeni mais tu vas tuer dans ce vraiment dans travail ba jeune fois ça la misa ba ça là après ngamo ezasima tant yo au stade ba jeune tu vas jeune té awe bonga te est-ce que ba konzi bazaka na kwa na bino ah bazala route koto ba ta route université Kinshasa université Inikin nzana ngo mais ba eza boye prince kabone tumo ma bukana papa eloni esalaki ke prince tumu kabone bango ba bongisa bete ba tumbola mabambulu na ndenge na bango bakimi basundola bongo kaka basala sako bongisa bakenda ti lelo kapela kuna ba bongisi po ani biso koto esengani po babwaka kapela ngo ya wapi parce que to uti bana kapela deti awa nzele za bo abwaka goudron mais koto asilisa goudron na kapela goudron ezali bampancha kuna babwaka mais koto esengani po leur façon ya kobongisa nzela o ezaki choix malamu ya koya obwakela bino na mabele ya potopoto babwaka pete bandaka balungolaka ba prince biso basundola biso ka bwango libulu ekoti combien d'années ça fait combien Rumeli po ani batu msusu basomo ba bilamna ah batu bakoma bien so ba bimi bazu ba 5000. OK. Nazo de quoi po papa yo koloba nini orobani pona nzela onde baby ah pona nzela o eza problème na bino bataleta ba journaliste batinda bino boya bato atinda bino baye makambo yo to batinda bino po boya sa investigation ah batinda bino boya ko ta investigation so poste la bino bato atinda ka biso population za bakokite population eza bakokite bambateka na balabala ya police ko babenga na bango pona nini mbongo ya leta siko bambateka balabala bongizite bobenga na mama so mama batuka wapi to biso beto so wa. En tout cas, merci beaucoup, c'est toi, capitaine. Ndeko, nazo zongela yo, nazo chauffeur na biso awa. Tozo continuer toujours. Tu habites tozo papa na biso. Papa bonjour. Bonjour maman. Tala mutuka na habite aranzula ngala mutuka papa. Ozo bula nzela nini papa? Ozo bula université menzele zalité to mona neti ba konzi bakufa. Bakufa mais tout en centre ville te papa. Centre ville ya wapo eza mboka, eza neti bandundu. Soko na nzela bandundu. Omona ndenge nzela bandundu eza. Batumsuba surnommant on nzela lufu. Lufu te, eza nzela ya bandundu penza ya tango akala to banda okatsa na babaki. Tozonga penza na village natal. Mais bino boza ba chauffeur o banda obula nzelo ça fait combien de temps? Akoksi 30 ans na nzela oyo université ya Ramakaka ba bongisa ngote. So ba salika bo ekufi ba sa ba bongisa ngote. Siko elo ni esala bongo parce que à chaque fois ba réparaka bon ko bongisa ba réparaka nzelo mais ezonga na ba situation. Mutalingaka bongisa nzela ezali munguludia kataka béton ayebaka valeur ya nzela oyo. Mutalingaka bongisa nzelo tala na Lafayette banda basala yango ti lelo ebuka na te. Alors siko bango bayeba lembongo batimoli banzela banani yango baye mais bongo muto azo sa bato ba sanzela bango mo bayebi bakolo na bango nde ba pera na bambongo na bango ba faire souffrir ne bisonde potozo futa ba taxi ba nini makamunyo to bempo to ko futa mais eloko te. OK to sala nzela chaque jour na nzela to futa bambongo ba quittance assez comme yibi akama banzela ezaki parti par parti elongba mais to moni penda nzela mobimba bana rond-point ti na kapela mais bazo pesa biso siko neti bazo kanga biso ticket nzele kufi kuna omemi 200 okite komi na libulu omemi okomi wana 200 bo siko bato bando futa combien par jour siko okanga chauffeur après zolo bako autorisation de transport bi mananzelo yo sia. OK nazi papa na biso avant yaka pousa pembeni papa na biso yo lobini pona nzela o tango le kango chaque tongo c'était fait comment moi et le bela konini. D'abord bonjour. Yami Balé, biso toza né grandi nangaba. On n'a jamais vu ça comme ça là. On n'a jamais vu ça. Et les kilabiso. L'État doit comprendre une chose. Babilo monsieur zaka simple, très simple même. Avant babuka, il fallait battre est-ce que bana mbongo ou bien bana mbongo té. So bana mbongo té, ba ko buka té.
nga na fani na venu munene mais tant babuki et que ba ko bongisa te souffrance na biso population yango to mona donc l'état il faut avoir makamne en main. Ça nous fait très mal de voir nous aller comme un niveau délabré, un niveau haut. C'est pas normal. Jusque là, il y a une innovation, il y a une population la première des choses, personnellement, moi là, dans ces pénalités, so baby qui va bongisa te fallait pas babuka. Mais tant baby qui va bongisa babuki fallait bongisa mamoko. Eza kwa mutolambi ochema ya fufu. Oza mbongo mukie yo chema ebele. Yebisanga. Fufu roteba ou be fufu ezandeni. On a appris que l'ingénieur a chargé d'Anzela à Kimana Mbongo soi-disant. Ngana osenga kana président de la République parce que c'est lui qui est à la hauteur. Yenem Tamo Kondi. Atala makambo bien. Bazo Anzela va passer la Safricas 1.3. Safricas n'tebi makambo sala a. Ba o nyoso ana ba OVD bani, ce sont des aventuriers. OK, merci beaucoup papa. OK, merci. Voilà, donc on a reçoit ndeko na biso recevoir awa aromeka pe ko bisa biso ba difficulté ni bazokuta na papa. Ba difficulté ni bino ba recevoir bozokuta na ngona Nzela o. Mama woni ko to Nzela to souffrir, ko to Nzela bien te. Tala da ba no sala Nzela ba kima na bango da Nzela bien te. O uti zandu. O da transport ndam na ne libulu afo futi 500. O mati kuna futi 300 ti o koma ko to kenda passe na passe mama to souffrir. Est-ce que Nzela o boko bula pour la ticket pantalon jean bien. O beba mama o la ta bien te. Zona nous chauffeur receveur na biso plutôt. Tala no de la baby dans la salité, tala no de la za miski. Donc on va vous désater maman me pousser. OK, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup na roya wa na moni maman na biso apé. Encore le bamwa liloba papa maman peut ba travailler à na quoi. C'est vrai que Nzela oyo, Nzela nde sunga ba ba évoluer bien na quoi morobo. Tant Nzela baby, c'est-à-dire et pénaliser pe batu ebele trafic moyen za la bien ezate. Batu moyen ba tambola bien ezate. Bateka basomba biloko ba mema ezate. Yango na roza pe maman, bonjour. Bonjour maman. Yo poza na quoi oyo, n'est-ce pas? Teka kata ballon en prince. Surtout kata lisusu ballon eloko elingara salité te. Tant ozomona poto ezotonda chaque fois puis Nzelo basundoli yango bokolo bana. To se nkaba ya bonsa to mona passe Nzela bébé à makasi. Bilamba beso bébé tanda bilamba beso beba poto to se nkaba ya bonsa la biso yango. Et bato yo ba pesaka bango mbongo ba ko bongisa Nzela o. Ba s'engagaka na gouvernement na biso s'engagaka na ba entreprise na bato ba ingénieur pour basala Nzela mais il y a un certain moment ba kenda pe ba mona na discuter. To mona ka ba buka prince ndenge ba kenda pe libela tisi ko to mona pe telo mo ko tika la poto pam. Et si ka ba vivre na ko bo vivre ndenge ni bo supportane surtout mbula so ebeti. C'est to ka ba ya bosa to ka Nzela ngo poussière poto surtout poto to bilamba zo beba ko beba penza. Mbula so ebeti bo sani. Mbula so ebeti bo sani. Poto ka ndenge to beba ka ndenge to mo ko ba kuteza to koma utaka na misto lembi. OK, merci beaucoup. Na ebité na rozwa bandekwa wa. Papa bonjour. Bonjour. Ovanda koto. Afanda gawa. Nzela o tango mona ngo boendeza. Esala kondenge. Esala kanga pasi mama na motema vraiment na kokate na yebite pona nini boy. Banani bako bongisela biso Nzela o. Ba mituke so lekate ba moto e komi donc moyen te ya koleka. Ba to pe ba komi so ki bazo kende ka ba poto. Mayo tamule zate. Tozo senga kaka ba bongisela biso Nzela. Nde moi olobi bana classe pe ba koya kana Nzela. Ba mona ba ta moto ba zo koya. Ba koyi ba baby mutazo bima koyi na ya baby na eka. Yo pozo kende classe deux fois pour koya pe. O koyi na o sieto koyi bilambe baby pe. OK, merci beaucoup. Biswawa. Papa, bonjour. Toko zo pona likambo Nzela o na ebite congolais sokolo bani. Mais quand même o le kakawa, non? O le kakawa o mona Nzela o ndomo. Mais ndenge moni yango bokolo bani. Na ville à Kinshasa na kati ya centre ville. Bon, na habité ngala beba to kimane Nzela za suswati. Voilà, donc là zandero na biswawa. Batu bazawa donc comprendre que ça moi pas si papa na moni ozo batu bakima Nzela oyo mbote d'abord. Na sepeli mama pona mutuna na yo. Nzela oyo ba konja mboka na biso ba bimi na université campus. Koleka na bango chaque fois tout moment ko kende wapi ba ferme na bango Nzela ezalaka o. Lelo Nzela e baby bakimi awa. Ba ko bongisa biso Nzela université bana na bango bazotanga université lo kwa ba bongisi boulevard moyeba le rasu prince université ezate. Toza na mboka toza na capitale.
bakobongisela biso nzela susi eza nde babongisela biso nzela lelo bazolia mbongo mpo na nzela oyo sikoyo bango wana bakonzi wana balandaka mais est-ce que bakonzi na bino nanu ya coin oyo déjà bazwa mpenza temps ya koleka mpe kocheke nzela oyo bamona nde ekoma mpe gugumete kutu yanga bamona na lisusu te atambola su na Prince Université awa te mais bureau na ye eza mosika te eza mosika te aza awa kianza eza mosika te toyebi te eske rapport ekendaka to ekendaka te bakotelela biso nzela lelo so nzela oyo ebongi bango mpe bakolia bien bazwa kofuta biso bataxe ya leta nyonso taxe ya leta me nzela eza bien te baklia baoya kosomba biso biloko neni ta ndeti boye naza na ngambo mutu fa uta na ngambo kuna ya kosomba biloko me azomona potopoto oya kosomba neni ta makayabu banda totanda ye ntongo ndenge efandi totala susi bakobongisela biso nzela kutu oifale batika ngo ndenge ezalaki nango baye kobwakela biso potopoto ya jaune awa ezobebisa biso bilamba ezobebisa biso babiloko ya kolia makayabu soko oke filme kuna omona zelu moye te. Voilà, merci beaucoup. Na rosape maman na biso ateka makaya boa. Maman, bonjour. Bonjour maman. Yo lobi nini ko pona nzela o? Na lobi boy. Nzela ezala inango bien. Bango baye ba booking nzela. Tant ba booking nzela epesi pasi moyo toteka ezate. Basombi bazoya te ba potopota boy ndeni motako leka po ya uswan. Baya ba bonsela biso nzela poto vanda pe bien. So moye beti rim. Ba poucher ne mitouele ka ba poucher moyen ko vendre des athées. Ça va. Okay, merci beaucoup papa nangai. Comment on dit là yo retala rango penza. Elo nini matako penza na mutema penza e ser suki sa mutema olobaka nini. Bon, pour nanga ezo sala nga passe pour nzela o. Mama nzela o ba panza ba buka nzela depuis kala. Siko mona banzela oyo mususu oyo na se oyo banana commune na rompinga bakita kuna ba buka nzela le même jour na nzela o mekuna banzela esila déjà quand tozo souffrir ba poto na nzela ba buka nzela presse oyo e kabolinga bana makala ba accident pe komi pamba gimuibi pe komi pamba na nzela oyo et puis ba komisa ngo parking awa ko komisa ba komisa parking awa ba mibi bazoyibo ba téléphone mutu susu ba mama susu ba mikolo bazoleka awa e bazoya awa bazoyiba bango ba téléphone gimuibi ba téléphone ba mbongo ozomona ke ezosala biso pasi pona nzela oyo il fallait ba bongisa nzela bazoya gimuibi komi bazoyiba na bana ba classe bazoyiba bango bazoyiba bana classe au moins parfois ba pesi bango 50 francs na ndako kete akele même na école ayawa ba mibi ba ibi yango na sac ezosala biso pasi awa babongisa nzela eza te ke batila biso nzela boye mais kasi batya mabanga nzela esonga nzela ezalaki eza di par contre ezalaki yango bien mais awa babuki na ekomi sous salité gimuibi pe ekomi makasi. Merci beaucoup papa. Voilà, n'habitez nako tambola mais je crois que frère Richard Madeka nzela ndako na bino yango yo papa Richard Madeka yem sanga toujours que Rebecca sala tout okende penza na mopulu okende penza aweza areli bulu ba surnomango areli bulu ba mituka nyonso ezaki kotema na rompo ezokende avenue université ti bazando ba victoire ba baramoto partout arrêt comme awa mais arrêt yango faut botta la situation je crois que ba image bozomona yango ezoleka pasi mingi na motema kinakala yango teza susu lelo bandeko nyonso penda bavanda na kini boza musika libanda mboka je crois bozolanda nga pe camionnette mbola descenda Simo Kimbangu maître Kim Kabongo le préféré mon manager tango bomona ba image oyo ne fois na ebite bozaka na ba association na mboka kuna boko na association na bino c'est vrai que ba consommation matériel na bango kufa tango population azolela bayokaka na bango te mais pasi kaka po nzela bato bazoluka na nzela o tala embouteillage ce que salami ata mukiawa mona ndenge souffrance à peuple ezali peuple azana kwa o azo se retrouver te ko vivre na nyonso pasi nzela pasi rompwenga ba musika te awa mais po oblongba rompwenga ba université obimata kaka na ezo na kianza na kapela okosala bu la fois passée nous étions na ezo plutôt yolo ezo moni ndenge bandeko balakisaki bino na kwa wana et puis bayebisaki biso kosuka wa te matati likolo Rebecca tala ndenge nzele comme parce que bato mususu ba kanisa nti biso kaka wana ezo nde tozo souffrir or ce n'est pas ça donc voilà ya mbo moni to yaki susu wa
Tu habites avec la permission de Aaron. Habiter Aaron, est-ce que tu peux continuer tout au quatre? Donc, il y a des moutou européens, ça va. Il faut te montrer déjà de bien, bande de batombo qui a, batombo qui a, Rebecca, qui a filmé la bacoigno, chez Bisso filmé parce que Boyara, Bossa, les lots, c'est bon. Pour filmer, pour interviewer Batoua. Et ça passe, si ma casse. Maman la bissoire, maman, on a mon discuté. Voilà, ok. Maman Zela, non, personne ne connaît moi la côte de ma exact. Maman, vraiment mboka oya biso penza tozo vivre. Tokozala penza boye université oyo. Oeza université. Vraiment tozo souffrir. Mi yibi batondi nzela moya kolekeza te. Me toko bonga ndenge nini? Mboka na biso moko. Bakonzi batie vraiment batalela biso nzela oyo vraiment. Tozo nyokoma. Nzela ezo suka kakawa. Nzela bazo suka kakawa soki bayawa bami yib. Soko tie mwasaki kaboye. Kote baye bakati. Mbangu bakimi. Toko suka ndenge nini mama. Babongisela biso mboka na nzela. Tozo nyokoma. Pasi. Okay, merci beaucoup maman la Rosa maman ya biso maman lobi ya koloba na kati ya poto parce que ala kisandenge nini Congolais zo souffrir. Maman yo lobi ni pona nzelo. Ya ndoki mbuta zande konanga ye moka zo mona mbe biso to mona passe. Ata na makolo nanga ndenge ezali. Penda na kati ya capitale bato bagotambola na lolenga boy. Ato lati bien. Moyo tambola bien ezate. Tozo beba kaka. Ya ndoki mbuta to lingaka yo mingi ya. Sala po biso tozala. Bongi sala biso mboka po toza bande konayo. Ok, merci beaucoup. Je crois que c'est par ici que tu peux Sabine au revoir. C'est vrai que bande ko bande bien belé. Papa chauffeur, yo lobi nini tango zo kula nzelo mutu kanyo koma boy. Bon, banzela onde ezo zalela wa. Au moins ba poto ezo kota biso tina kata moteur. Ba moteur ezo beba, ba radiateur ezo beba, bilo nyonso ezo beba. Bakanisa biso pona nzelo kutu bien so ke kuna na simeza ya kobeba lisu makasi donc toko suka kaka na banzela to baluka na nzela donc esengaka ke babongisa po biso pe toleka tokomisa ba client tina rond point. Ok, merci beaucoup. Voilà, ba chauffeur bazolela, ba sengi papa maman na ngayo bakisi nini parce que to remis déjà na suka. Ngala bakisi boye. Nzela oyo eza nzela mo bakonzi bazoleka. Eza université. Siko muto ko uta zandu mwako marompo eza toto sukala na kipe ya yo. Babongisa nzela. Eza to masina ba moto to so bonga te to so beba ka bilamba na salité ta nzela nde ekomi. Likamdo na ngoka babongisa nzela. Merci beaucoup. Je crois que la bandeko ba Rolanda ngai ba tuna Rebecca référence esika toza eza bar kipe ya yo. Donc avenue elandi wana eza avenue mataki la fois passée to kenda ki pa ba Rossi Mukendi. Donc on a biso akufaki atika biso mukolo ya marche. Bavandi juste no loin ici. Donc on dit là oh ya bandaka toujours ko bunda chaque fois zo bunda ponzelo ezala bien oh ba banda ko landa dossier na e bandaka parti ya combien ko 500 ba chaîne pour ba bongisa nzela oh voilà bolanda ka interview na ngala maman na ye esika pa expliquer ka aussi azaka na ONG na ye ya ba jeune e razo 500 ba jeune ba luka ba bongisa nzela ce que baby c'est par lande ba combien ko landele nde yango moni nzela oh ekomaki boye papa na moni otangi kombo ya le bilan moko important nga ngina loba boye pola nzela oyo Thomas Loua kazanga na opposition papa Bemba azanga ko loba mingi kaka Kabila longwa mais lelo ya zui place lelo mtali mama nzela oyo lelo ayo bana biso terre jaune nzela bon vous voyez,
ma passi. Eza ma passi. Message à Soukara papa nangai. Voilà. Donc baboyi ba bito filmer parce que ba journaliste to l'équipe tozoya solution exacte. Tango ba msusu bazoloba. Bazo comprendre que biso to ya bon bon sanzela te to ya rande pour toi apporter message na ezali gouvernement mais quand même merci na bandeko nyoso ba contribuer ba lobby quelque chose c'est vrai que ça fait très mal mais ba kondi au botala kabo ka peut pas si à congolais ceux qui bokota ba place msusu bokoma kate mais au moins awa pe bokoma botala na nous ba vanda kana kwa o pas si bazo maramba Kinshasa et aussi la lelote mais to bon de la kaka nzamba sunga penza pour déjà au moment où nous vous parlons aux alentours de nous babi tumba batu kobunda batu boy déjà ça fait très mal parce que to comme peuple moko to comme à niveau il y a to comme le roi peuple moko ça non civilisé par rapport il y a ba marambo belé déjà quand même ça fait mal mais toza toujours on appelle to continue toujours que la kisarabino ba makambo ezo sala penda passi ba caniveau etondi prince ya malonga te nyoso mabe kongola zo bunda ki moyibe pai donc on ne sait pas quoi faire mais au moins je dis un grand merci na bandeko nyoso ba soutenir biso camarade Mbola descendant Simo Kimbangu maître Hakim Kabongo les préférés colonel Daniel les forces de frappe donc un bon retour au pays et la famille Pukuta Mobimba depuis Champagne États-Unis d'Amérique Patricia Lelo Pukuta Chris Koukou son mari, Mamie Pukuta Ferdinand Mabiala son mari, Delphine Douboula mon beau-frère Myriana Pukuta, Jolina Tambo et puis Timothée Pukuta, tous mes enfants, Nalinga Minga maman Émilie, papa Joseph, tonton Minga Mobaya Sérié, et puis frère Richard Madeko, Moni Kouanayo, Monde Komi Penza, mignonne depuis l'Afrique du Sud, Tala Penza, Tala Congo, 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 Kinshasa Ngoyango. Pour ça, mais on n'a pas le choix, on doit rester parce qu'on est fils du pays et fille du pays. Donc voilà, un grand merci à Bine, Babijou et Bélé, Bobo Santé, Kokomantaka, et Mokondia terroriste, Mokondia terroriste, c'est Kaoza, de gros bisous à toi. Et Marcel Bikolokolo depuis Suisse, Babijou, Nabine et Bélé, Bélé, sinon prochainement.